Maxi Balandi a émission le meilleur de la RDC. Il est temps d'identifier Moutounyoso au travers de l'acte, au travers de Malobana. Valeur nini ya Tshisekedi oyo eza lelo Delice Sanga Kolo Bake valeur moko oyo Tshisekedi azaki nangonga Delice Sanga naza nango. Tu t'appelles comment? Comment s'appelle notre président? Pour place aux alliés, au bandit comme tout n'a que nani aza simana, yo lingi nani aza la simana. Merci Balandi Nabiso, merci Banamboka. Toyebisaka bino ke toza bana misala lelo toye lisusu na lisolo ya sika ezalinde Rama Bandali awa toza na Veningo Mbama numéro 20 na Bandali Chibango awa ndeto lobaka mafuta te maite poudre te eloko mususu te mabondele ya pamba bolanda ndenge milimo mabe ezopakata rendez-vous na Nzambe bisika Nzamba zo sala mikolo. Voilà papa mama ozana posa ya mabota ozana posa ya mbongo ozozela lisusu ni Rama Bandali toujours avec Jean-Sylvain Mukendi na yebisibino ke masolo eza normal onde lisolo ezobeta ma mikolo na bana mike bazobeta mo bolanda bango Nazali chaîne maman on a souffert ma casse na makamba bana. Alors le temps on a zomona consolette la Mélicie. C'est qui la moni mwana oyo. En tout cas papa on est ensemble. Papa merci. Rama Bandali. Ayena kutana pasteur abondeli pona ngai nyom nazalaki nango fala ba operenga esili. Rama Bandali basambela kandenge ni besoin sambela chaque jour à partir il y a de 7h30 toujours qui est construit c'est à 19h30 à des fois au débord à 20h 19h45 ce qui va prier les intenses peut pas programme sur les ailes vendredi dès aux la journée chaud il y a délivrance. Oh Yesu Kristo moli munsatu yo moko azakana kota ki c'était je suis celui qu'on prêche. Toujours il y a chaque mardi, mercredi, vendredi à partir de 13h. Toujours sous 15h30. Zo numéro na yebenga ye bo fixer rendez-vous. Problème na yo ezozwa solution. Vendredi mama na ngai kozanga te parce que minimum mabe epakata kamba ndenge kozana kati ya komona. Voilà. Ce qui est na Rama Bandali te ce que baloki. Merci Banamboka, merci Balandi, émission meilleure de la RDC. Merci Balandi Nabiso et surtout Balandi à www.congolocole.net, Balandi à LTV. Toyeb Sakabino qui Tozabana Misala, raison pour laquelle au moni Bissous Mokolo Elo, Tozabi Awa Naseni, Bokomituna, Eloko Nini Toye Kosala Awa. Oui, Banamboka, Nenge Mwana Musala Nabino toujours. Toye lelo pona koyoka kambonini eza na kati ya koleka kati na oyo esika parce que toyebisaka bino ke tozalaka présent bisika nyonso makambo oyo etali mboka ezolobama parce que bakoki kotekaka mboka boye te bisika nyonso bazolobela mboka yango tokitaka po toyeba na koinforme bino na makambo nyonso eza na kati ya koleka na kati ya mboka na biso bozalisi na biso kati na oyo esika ezosignifie juste koya ya bana mboka ya opposition na kati ya seni pona kosenga prolongation ou bien moi temps moko ya grâce oyo ekoki ko permettre bango bayeba na kobongisa ba candidature na bango puis kosenga seni ayeba na kobakisa mwa mikolo moke na masolo basololi na kati bana mboka tozoyoka nanu
mokonzi ya seni alobaki nini. Comme vous le savez, nous avons rendu public, la CENI donc, a rendu public le calendrier électoral depuis le 5 novembre 2017. Et ce calendrier a fixé les élections prochaines au 23 décembre 2018. Pour y arriver, il y a des activités qui sont séquencées dans son chronogramme. Ainsi, après avoir clôturé l'opération d'identification et enrôlement des électeurs, et après avoir obtenu du Parlement la loi portant répartition des sièges, nous avons, en date du 23 juin dernier, convoqué l'électorat, coïncidant ainsi avec l'ouverture du bureau de réception du traitement de candidature, BRTC au niveau des 173 entités. Ce faisant, le calendrier est en cours d'exécution. Et demain 8, nous allons effectivement procéder à la clôture du bureau de réception et traitement des candidatures. Il s'est fait néanmoins que les acteurs politiques ont soulevé certaines préoccupations en rapport avec les difficultés opérationnelles pour déposer des candidatures conformément à la loi au niveau de BRTC. Il était donc normal que la CENI convie ses leaders pour discuter de ces questions, et voir les préoccupations et proposer des solutions idoines. Alors, les facilitations proposées sont donc comme suite. Nous clôturons effectivement demain dimanche, mais les procédures indiquent que à la fin à la clôture de l'opération, ceux de ces partis politiques qui seront présents au BRTC vont devoir retirer les jetons. Et les jetons ont validité de 2 jours. Ainsi, ils doivent compléter les dossiers à partir de lundi et mardi, tout en se disant que cette activité va chevaucher avec la période légale ou le délai légal de retrait, ajout et substitution. Autre facilitation donnée, c'est que le preuve de paiement, on peut payer à la DGRAD au niveau central, mais les preuves de paiement peuvent être scannées en version copie au niveau des BRTC en attendant le renvoi ou l'envoi des originaux jusque vendredi prochain. Il en est de même pour les mandats. Les mandats des partis politiques. C'était l'occasion d'abord d'expliciter encore les différents formulaires à remplir par les acteurs politiques ou les partis politiques. Mais les mandats, ce n'est pas que un responsable des partis politiques va devoir signer 24 000 ou 64 000 copies. Non. C'est juste il peut mandater. Et en mandatant, on peut transférer les mandats par voie scan au niveau des BRTC et nous transférer aussi la copie, quitte à ce que les originaux suivent aussi dans les 5 jours au niveau des BRTC. Ainsi, le calendrier sera respecté. Se disant, après cette période, seront ouverts les contentieux électoraux, ainsi que l'ouverture des bureaux et réception de candidatures pour la députation nationale et la présidentielle à partir du 25 prochain. Je vous remercie. Bana mboka boyoki président ya CENI Corneille Nangaa nde mutu auti koloba wana, mais soki bomoni nsima na ye wana bazingelaki ye na bandeko ebele ya opposition comme ya mouvance présidentielle ndenge babengaka bango ndenge wana, moko na moko mpe alobaki na micro na biso boyoka nano Martin Fayulu oyo azali candidat président ya dynamique ya opposition alobaki mpe na micro na biso. Na CENI leki malamu toyaki awa mpona kotala makambo oyo ndenge bakoclôturer dépôt ya baliste mokolo ya yenga dimanche ndenge CENI elobaki. Mais tomoni que bamikando bango bapesi biso baformulaire bamisusu faut signer 6600 formulaires. Donc na moto moko biso président ou coordonnateur ya regroupement politique yango na toyaki po toyeba vraiment ndenge nini tokosala makambo wana po dimanche tozana kokoso te, mais totala ndenge nini tokoki kobakisa mikolo toyokani na CENI que
bakobakisa mikolo mibale 48 heures batu oyo mokolo ya yenga bakozwa bajeton soki bazwi bajeton wana 48 heures batala ndenge kosila mais mardi na ntongo tokozwa su na réunion mosusu ya évaluation mpo totala soki makambo ebongi to ebongi te totala mais biso tolobi boye tokoboyikote baélection te ça en tout cas pour la dynamique de l'opposition les boycotts eza na langage na biso te mais mpe tokokende te na élection oyo boza na bafictif donc bato bayebani te boyebi ke na fichier wana ya 9 600 000 personnes kombo ezali bakombo me bato wana soki bazalaka te toyebi te so balongola bango ya mibale machine à voter tokokende te na élection oyo bakoloba ke bato bavote na machine yango wana mais sikoyo loka tokomi nanu wana te yango wana tokopesa bacandidature moni mbongo batie il faut 465 000 $ pour na kotia bacandidat député provincial il faut 500 000 $ pour na kotia bacandidat députés nationaux il faut 100 000 $ candidat président de la République donc il faut na chaque parti presque 1 million de $. Donc batie kaka eloko ya bato mbongo eloko ya bato oyo parce que moto mbongo azali bawa sikoyo bato babukaki kesa l'état nde bango mutu bakokota na makambo wana mais biso na stratégie na biso na dynamique tokotala pa yo tokotia na mbongo oyo ndenge tokokongola po tokotisa bacandidature 15 jours tosi makambo eza na ekota nyonso mais soki okei pourquoi difficulté baconsigne ya seni okei na kasumbalesa balobi no makambo mosusu okei na kenge balobi no likambo mosusu donc cette situation a été comment a compliqué les choses. Merci balaki na biso, merci bana mboka boyoki wana eza maloba ya ba politicien. Na côté ya ensemble bazalaki représenter na mwana mboka Denis Sanga yebe azangaki maloba te alobaki pe bolanda ye lisusu. Non, on n'a pas encore statué sur le fichier parce qu'il faut qu'on publie les listes provisoires. Nous attendons la publication des listes provisoires avant de pouvoir statuer au fond. Toyebisaka bino ke bisika information ezali nde bisika biso tozali raison pour laquelle omoni biso lelo lisusu na kati ya seni po toyebana ko informer bino po lakisa bino lolenge nini makambo eza na kati ya kotambola na kati ya mboka na biso mais une chose ya koyeba ezali ke maponomi ekozala bel et bien na mois ya décembre oyo selon président ya seni alobi ke prolongation moko ekozala te alobaki yango lisusu na micro na biso bolanda ye ezali ke calendrier topublie tokobakisa mikolo te lobi toza kokanga nini ba PFC tosengi na ba parti politique nyonso babongama na badossier na bango po lobi ezokanga badifficulté mike bazali nango ya terme logistique il y a proposé ça va nous la facilité. Les solutions proposées sont basées sur le principe que nous n'allons pas changer les calendriers. C'est basé aussi sur le principe que le 23 décembre, il va falloir qu'il y ait les élections. Merci Balangi Nabiso, merci Banamboka. Oyo kopesaki biso lokola musala yango tosali. Ndenge ya mwana musala na bino toujours. Tokokutanaka mbala ya siku. Biso tosuka. Botika na Maxi Balandi à émission Le Meilleur de la RDC. Mais il est temps d'identifier Moutinyoso au travers de l'acte, au travers de Malobana. Valeur nini ya Tshisekedi oyo eza lelo Delice Sanga Kolo Bake valeur moko oyo Tshisekedi azaki na ngonga Delice Sanga naza nango. Tu t'appelles comment? Comment s'appelle notre président? Pour place aux alliés, au bandi comme tout n'a que nani azasimana, yo lingi nani azasimana. Mabe yo moko sala ke pesaka mingi koleka. Malamu sali la kamboka. C'est ça inconvénient ya Congolais. Allez, balesier, nani atindi. Yo lingi nani atinanga. Ok, au final.
kosilika te ntango koyoka batangi boyo batangi oyo. Je ne suis pas là pour Kamoko, je suis là pour tout le monde.